na qualité ya koyeba diplomatie. Alobi awa soki na lobby eloko msusu. Na kopesa bango poids ya bazo marchandise akokende kote. Mais bino batu wana bakoma ba vice président de la République na mboka oyo. Tomona mutu alobata? Mutu alobata? Oh, bakoma ba ministre na mboka oyo mutu alobata? Cardinal Ambongo alobi yango mutu alobi te. Pona nini kama loba ya Félix ezosala bino pasi? Atali akajila alobi te. Lokola tozokende na bitumba oyo. Eke bitumba oyo ekosila. Oyo comme je suis FARDC, boyete. Biso tozanga ba soldat. Nyonso tokutiti. Tozokotisa bango ka. Tala ba police ndenge bakomi ba bebe ya fachi. Deka ba pambi mutu libanga fachi ake kotala bango. Omani mutu azalaki koyoka pasi atelemi abandi ko bini. Osi ba mona chef de l'état zo bini sa batu modèle. Oni makape ba. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Likambu ya Banyamulenge quand Fachi dit que bazaba ndeko na biso ayebi eloko. Potangu awa bien que alobi ndengwana boyeki na est que non généralement pas sali défection ake ko rejoindre batu moko na Minembo. Sikoyo kimi bayebi force ndenge zali. Mais balinginde Facha botoli bango marchandise. Oh bateka kana Congo ya Congo. Que toza ba Congolais bango balindi biso toza ba Congolais te. Yango alobi vandao. Alobi clairement que nasina ebisa ki bango. Oza ba Congolais lokola ba Congolais nyonso. Okoti ko vanda na Mbujimai, oji ko vanda na Mbandaka, oji ko vanda na Bandundu parce que na mboka oyo toza na ba Soudanais. Toza kana Bangolais, toza kana ba Zambiens. Est-ce que toza kana bango problème? Est-ce que yoka bango ke bazo wele la mabele? Baloba kasoto wele le peza ya yo? Boete. Mais bino tangu bo vandika mukemu. O mabele na biso. O mabele na biso. Ndenge toza awe. Est-ce que biso to wele la mabele? Pona bayeba ke oza Congolais, faut bana ko tuta tolo na za Congolais na za Congolais. Est-ce que ça? Nde Facha lobi photo boto la bango marchandise. Bande konanga. Je vous dis nazo bomba ka biloko mususu na kolo bana ba caméra te. Parce que makambo eza moi ebele. Il y a une chose que vous devez comprendre. Est-ce que boyebi ke batu baza plus touché eza bango yo bozo benga Banyamulenge? Est-ce que boyebi yango? Depuis a déclaré que Banyamulenge baza bandeko na biso baza ba Congolais. Est-ce que boyebi ke bazo la tête? Parce que bazo réfléchir ba côté ka lisusu. Mais les gens ne comprennent pas ça. Bayamana, oh, Félix a sali paye ma belle. Oh, a sali soki nini. Bolinga ti alo balokola nani. Bolinga ti alo balokola nani. A sali tout, a botoli marchandise. Bon, soki oye les États-Unis. Oye koloba tena Congo bazo maltraité biso bazolo batoza ba Congolais te balo ozamu do alokuta. Chef de l'État lo baki ke boza ba Congolais na yera baki sati ke boza bande kona ba. Banda ba kotuna yo balobi ko ngai na yoti nani alobi parce que numéro 1 ya mboka alobi ke bino ko vandawa. Okomana oh non c'est-à-dire quoi vandao. Oh zomona nzoka libumpa te oza Congolais sala nini? Vandawa papa. Toza koma na ngonga oyo nalobaka na télévision na générique moko balobi mvula uleje la ndengo nga tokomia IDPS viva! IDPS viva! Na lingi na kata IDPS viva! Nazo expliquer si koyo crise. Kwa balobi ke crise est la tête. Oh crise est la tête parce que to votaki budget parce que to salaki.
Mais c'est tango a télémela qui lunga, pas toi benye collabo. Vous doit la muka longwa kuno. Bande kuna ngai. Toza quand même ba combattant. Comment n'y pas si bon à Makambo. Et moi, tambo, je n'accepterai jamais. Ngai na robaka na batu. Tala. Ngai na damu ki association ya soutien à Fatita. Ngai na zo soutenir Fatita. Ngai na zana kati. Ba wa zo sala ba association ba zo soutenir ndebiso. Mwana kolo lupango. Na expliquer crise. Oh bazolo bela que oh crise ezate ni ezate. Pebi ke nzambe ezana mutu azana chance te lokola Félix. Yango sûrement qu'on a zaki koloba boy. Félix à l'équipe on a faveur ata ya mutu moko te. Bako sabinote. Oh grâce nanganda komi wan eza lokuta moko akosakana te. Eza destin na ye. Amen. Parce que et comme maman témoin à mobile wana comme chef de l'État. Yo sommes depuis quand? Depuis quand en Afrique? Chef de l'État les cas sans que ba occidentaux bandi maye. Sans que ba africain ba lingaye. Yango bomoni même jour ya prestation de serment. Toujours qu'un chef de l'État mon vote. Bamsou ba boudé biso. Na simandé ba oui nous acceptons. Oui nous acceptons. Fonanini parce que et comme maman que moi na mobile wana comme chef de l'État. C'est comme ça que chaque fois ceux qui m'ont oiseau bundisa ye yazo tika la kakal pour comment na kamutu wana ke comme tout aye mon konami. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Na ça la blague était boyo kanga. Parce que l'autre na koyate il ne faut pas baya copier Sabino ba formol. Vous êtes les partis au pouvoir, vous êtes des personnes censées bien connaître ma camp. Et ça m'a kelele ya Wednesday. Yango na lobi na bino wake. Omoni ba tusu ba télévision ba ngoba kende stade. Sans koyeba lors que bino ndebo kokati ko zala bato liboso koyeba ke mokonja koyate. Parce que ça mokonzi na bino ti. Ozo kanga malamu. Makambo crise. Chef de l'État a signé ordonnance. Nazo sekabatu. Batu bazocha makelele. 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Ikamweza ya 200 millions te. Webi mongo eza combien? Webi pona nini wazotombo? Mbongo eza 9 milliards. Bazobanga pona 200 millions te. Parce que 200 millions anezaka kantete moko ezokomba zamba mobimba. Mbongo eza 9 milliards. Yango bomoni fati ya liboso salini anome na Jekamine pe na SNCC. Alobi yo yuma na kolongola yote. Yo zalaka kawana mena vika batu mibale o bazalaki ya Jekamine na sali pangoni na te bango wana. Tangu siko ya te bango. Bango balobi te. Seke makambo bakoya ko refe, bakoyeba yango. Ngana zo seka batu na lobi o tuna kabiso to tangisa kabino. Bon. Ce n'est pas Félix est au pouvoir ngana zo information ya balabala wana iko mimi. Mais yango zo mona batu tu wana bakomwana 200 millions. Au moins depuis que Félix ayaki bokomi kolandela mbongo na bino. Kala bozali kolandela yango. Koyebi makambo ya ba 15 millions. Koyebi makambo ya soki ya ba 20 millions. C'est parce que Fati a l'indiqué que le peuple a besoin de contrôler mon na yeboete. Oui. Kala bozali ko lobelang. Ko aso voyager. Tango bazali ko voyager, bozali ata koyeba. Bobanda. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a vu un pays coupé du monde. Il faut voyager pour qu'à réconcilier Mboka wana ba Mboka mususu boyete. Tu vas vendre? Ino wana ka vyango wana loko les apete. Et là sacrifice à gosal. Tangu azi ordonnance a nommé Batuna Jekamine.
anome batu na SNCC bango balobi mbo makambo ezali awa ya liboso na SNCC il faut toluka ndenge nini ya proposer Félix na bandeko na ye na Kasai boyo kanga malamu pona kozonga lobi te makambo il faut boyeba yango tangu crise koti batu ba longwe na ba province bayena Kinshasa boyete siko tangu facha zono me mutu na SNCC eza pour que chemin de fer train ebanda kolongwa ezokende ti lebo boyete comme ça ezala ba masango ezala ba marchandise ekotaka ba comprendre que te mutu oyo soki tosali ndenge wana ako se réconcilier na bandeko na ye bakotia leli sous confiance makasi tosala nini to bloquer machine bandeko nanga bakenda na boy kotanga kombo ya mutu na ndeko moko nazo benga ndeko ya Fati parce que za muluba aza ndeko na yete moko boyedi bakei bazimbongo bapesi mwana muluba wana boyoka kindoki na moi boyebi mutu babenga kandoki eza mutu oyo aliaka ndeko na ye te babengi nani sikoyo bazimbongo bapesi mutu wana balobi kende kokopere na SNCC oloba na bango ke batindaka bavagon te okokomble manque à gagner comme ça crise ekota na Kasai comme ça basala nyi bai na Félix c'est ça la procédure, c'est ça le problème. Na boya okota memba makambo ya bawewa awa watu baebite. Sana. Yalobi boy. Le mwana mobali wana bakeko kopere na SNCC. Pour que va bloquer ma wagon ya masangwe kenda kate jusqu'à ce que na Kasai mega moko masangwe komi ya ba $5. Est-ce que zalaka sabotage ya musala ya chef de l'État et la crise de la crise merci papa chef de l'État a signé ordonnance azina batunabino na oya sika oyo ba uche pa na yete bazala kika batunabino bana sekami na kotangela meme bilo bakomo pona yiba komo na ba ateka ka batumi ba depamba oh otikali bolingi ordonnance wana ekota nani te bo bloquer yango tango zo bloquer acte ya chef de l'État crise ezali to zate ezali pas dissoudre te pona deuxième problème tangu yoza président de l'Assemblée nationale olingo pesa leçon na chef de l'État et ça crise que ça crise yango na lobaki Félix Nzamba linge mingi tango zala ki ko hésiter que soki crise ye mama wana ya lobi papa na ye ko livrer yo crise sala nini viva bande konanga boyo kanga soki na tolo bana bino ke tango bozomona Félix azosambela pamba pamba totika mwana mobali wana asambela ka pamba pamba parce que soki ezana mutu nzamba alingi eza mwana mobali wana babundisi ye awa même les gens o bazalaki kofuka mapona kopesa ye mbote pour que bakanga foto na yo boyo kanga bande we batu oyo bazalaki koya awa azoluka ba combattant misatu mine bacha ye mwa kwa akanga pe photo awa akanga pe photo awa bazozwa audace ya koleka na television ko finga Félix asafinga ba Félix azaka rankinye oyo kayena ngamuna nani bozo kanga malamu yango nazoloba tangu natalaka ye na lobi mutoyo na ebite parce que place azalie moko zo reconnaître monene ya nzambe yango tangu yazo imaginer nanu soki crise ye
baye komemela ye nzamba lobi zela na fait surprise toza na session te oke kolia na ba administratif oye kaka koyoka eloko moko ekoteli yo eloko wana eza ndiamba tindi esprit moko ke kende kopesa ye crise oyebi ke na minute oyo version ekomi mosusu ekomi ke te pardon comme ça tokochange ata mutu totiela yo mutu okoyoka oh pardon, s'il vous plaît, oh mokonzi, est-ce que tu peux changer ta moutou de ton personne? N'a pas comment mouton va lui proposer. Oyo kanga bien. Comment nous allons bande comme mususu? Nous allons bande comme mususu. Pas député le kolanga. Dès que balobi nwa. Jamais. Ce qui me dit à komona. A komona. Est-ce que vous avez fait mon yaomoni sabiso? Nalobana bango boyi. Omoni mangungu wana basala. Nalobana bango une fois. Yo pono ke ne manifestation, il faut ba pesa yombongo boyete. Ba combattant oyo. Azolongwa kingasani makolo. Aya parlement debout. Azongi makolo. Déterminé na modèle 1. Ce qui tolobi ke to paralysé boko pakatambango. Il dépasse viva. Il dépasse viva. Yango na lobby boy. Biso ba combattant. Na lobby biso ba combattant. Bozo kanga. Biso to za ba ke ba pilote. Biso to ba combattant parce que dans na ebele bazolo ba awa gaz na yo kata solote. Pendant que biso to découvrir que gaz lacrymogène et sili saka malaria. Viva. Ba mususu baya awa na limité. Bamila kisa ba tisekedis. Simanango baleka boyete. Yango na kolo baboy. Bino bolobi boza ba député ba vota kikini. OK? Kai pe na za député. Oh eloko nazo section mongo. Oui ba mususu bazola la te. Député pantalo ba ti. Bazola la te. Viva. Parce que ça bazola la te pona ni. Depuis le cas qui député. Akeko zanyongwa mutu. A changer ndako. Akeko zanyongwa na bank. Azo mitu na kosuka. Mais ceux qui sont populaires. Hein, boza ba leader. Boza populaire. Boza banga. Parce que ceux qui a dissoudre les dos. Boza kana 60 jours. So sali bisu élection. Donc on va choisir nini. Yango, tangu nazotala. Tokomi wapi? Nazo bandele loko na uti koloba. Yoza populaire. Félix a gagné qui n'a yépété parce qu'il a na batouté. Baye ko exagérer ba lobi biso to zana 15%. Na lobi boy. Hein? Ton dimi 15% na biso. Mais na salela bango kama calcul muke.
na lobi bokotala na Kinshasa ba meilleur élu tozwa nanu kaka résultat ya muke oyo ba meilleur élu ya Kinshasa totala nanu bino bato yango boza populaire to bandi na chango ok muto liboso bimi na 12 000 voix Junior Nembalemba n'est-ce pas ya FCC ya Mibale Paul Chilumbu ya parti nini tolu kabino tuzomona bino totala bino bozana ba 6000 kuna tokomi na Moamba waneza kaka mwa kalkili ya mke nazo sana tokomi na Moamba muto liboso nani plus de 32 000 voix totala bino bato yango bino bato makasi tozomona bino te totala bozoleka na ba voix ya koluka ba 3000 francs tokena lukunga debout azotundisaka bino mpona ata soki oza ndoki okowanga na UDPS na mboka oyo soki UDPS te afdele elingaki ekota soki UDPS alobaka bokokota te balinga bakota nanga nduki na bango balinga basuka wana te c'est parce que Etienne Tshisekedi wa Mulumba lokola chalembaki Mobutu ndalobi botika bango bakota yango pour preuve place tout afdele azwaka gouverneur la liboso azalaki mutu ya UDPS siko bazokosa bato bazomona lokola kata oti koya koza bamboka chetu UDPS viva viva yango bokomona bandeko nanga la crise est là permanente mais lokola tolingaki tolakisa bango ke boza rien aéroport ya Njile za kote nini kangu moko nakinga kati batali mutazo ya mapeka boy emese yaka oh abesi passeport ça lève bouton yondo zakinane siko passeport diplomatique oyo ozo sala nango yo chozonyi mutupa oh c'est-à-dire vous savez mais c'est vana na baka on a bazolo bate kende koza passeport ordinaire parce que comme une personne ordinaire bande konanga pona bondima il faut basimba nani Niko kanisi to ebite. Est-ce que makamunyo so balobaka? Nako sibo nani soso aboteni na katikati abatu. Eza na makambu ya biso na kati. Niko kanisi ba onyo so balia bazaka ya biso. Ya bango be bazalia wa. Viva! Nalingi na sukisa na liloba oyo bandeko na ngai bisika nyonso tozali toyebi ke na kati na biso oyo mutu aza parfait azate. Nous devons commencer à prêcher l'unité totilisa nanu na bato oyo na sima nango tokotala makambo na biso ozokanga atanga ime septembre na zoloba naza parfait te nakozala ndeko moko areprochaka ngai eloko moko boye ndeko moko areprochaka ngai eloko moko boye. Et ça problème oyo etali biso balobaka le linge sale se lave en famille ozokanga yango ngai tambwe nazoloba yango na parlement debout mukolo na yo kaka ndeko nanga Augustin CG bazoswana na ndeko nanga Peter Kazadi na benga bango mibale na lobi na lingi koyoka makambo ya presse te to solo l'entre biso parce que bitumba tozana ngo eza munene il ne faut pas topesa ka bangona na biso ba argument bozokanga